Donc, on a besoin d'expliquer. Attends, juste qui est capable de comprendre et l'organiser les cas entre eux parce que tu es habitué à frère na yo. Ndeko na yo bobandi na le loté tout le monde a binu na banzunzinga ba alpha bokole depuis kala. Hein, depuis kala penza. Mais le lo wa yo na duche ka panga mambilinga mbilinga ko il faut expliquer ba fanatique na qu'est-ce qui se passe beaucoup matine niveau beaucoup. Balingi ba yeba eloko nini les cas entre eux na duche ka panga. Bah comprendre mon ami qui va comprendre que muto ngande boy ah mais nga gol bananga menza mabinenga ya tamusa mukidango Baptiste na figi de ça Baptiste a mandiate Baptiste une bête amateur mais artiste côté un de sautant et ça là, on a passé mon dit, n'a masse bien ami qu'il y a, il y a sorti tout, mais on a qu'un autre pote. Ça a tombé dans ma solo n'a été. Donc chacun sa vie, on a voulu un dingue, il n'y a pas voulu un dingue, chacun sa vie. Nous avons bien pas pour la mouture la mouture. Donc trop qu'on a raté la moquille. Yo so le kino, on a l'échec qui a un problème. Donc Kota moi Baptiste ane mabe keba nzama opinion yo parce que Baptiste atanga comment batu ndenga mabete Baptiste la kidapé batu mabete Baptiste atala ba intérêt personnel oyaye non so ngate lo so ga mutu so yebi ko sage lo mo bote et so ngate mais natala que le monde est méchant yesu ku tout monde nzamba linga gaite même na ba porte ne bazara ba yebi que Yesu aza mwana nzambe Yesu aza muta miracle Yesu akosala boye Yesu asala pe boye mais babaka Yesu alors comme babaka Yesu pona masumu na biso longa alors nzambe kaka donc nzambe kaka nde aojijaka biso na bato bayebi biso baojije biso Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, là-bas, c'était Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette, la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Bienvenue sur votre chaîne internet Congo Température de Maman Rosette, la fleur d'Ambour, la maman sociale, la maman Yabane Belé. Donc c'est bien moi Dorcas Bolokoko, la branche de la presse congolaise. Car on est bon messana kotuna, to messana ko sala bino musala, mais la bino ba information selon actualité, selon ma mningezo kende. Donc tozawana pona ko sala la bino makamundenge et sengeli. Merci mingina ya Willy Moucheni les codes mondial, ya Willy Moucheni les codes mondial. Adricha motomètre Beba Zibeba nakati à Londres wana. Merci à Rishi Kapinda R9 depuis Paris. Merci à Christian Lemanakati à Paris. Merci à Fiston Kankala, le roi de tous les batandous nakati à Allemagne wana côté à Maman Rosette. Merci à Igor Mitmote ma maman Denise Fabiano. Donc ba question na bino botunaki toujours répondre bino lelo. Vous avez qui n'a besoin à Batista. Oui, au mona ekala, c'est notre actualité. Maman kamumilinga mingeze kendeze le bama ponaye, vous en a besoin à répondre na ba question nyonso oyo bino ba fanatique na ye bozala ki nango besoin. Tozana a on a plateau na biso nde tozobeta solo donc bon, c'est beau qui makele faut comprendre tozana lien na répétition, de ko écouter bon en pleine répétition bazo répéter na ba na batu mususu ya théâtre na moni Gino là na pesi mbote pe na moni awa donc awa ntoye ko visiter bongo Batista to beta masolo elongo na Batista. Bonjour. Bonjour Dorcas. Boni santé. Ouais, santé ça va. Boni musala. Musala itoro bisoka musala
so mosala te maa trop yango fo Groupe avec une bien. ouais ça va tara bana nzambe donc groupe est bien ah ben nanga expliquer Juno là ye koye beta tour te ara kata figure de ça Il y a une carte figure de ça. donc Juno là lava bana kata figure de ça Mais on dirait que au recruteur ba to belé hein ba star mingi ya kala o to bara bon banda ko jene tu dis nous to bara pas président ça mais tout le monde na pas na et puis là va to wi bara côté musume tout le monde na pas na yo biso boulard que baza ba invité mais ba comment vraiment na carte figure des stars ouais figure de star eza ba artiste comédien nyoso tala figure de star c'est-à-dire o nyoso za étoile a oleka na e dans les grandes figure de star Lava aza cofondateur ya ko figure de ça. Gino aza vice-président ya figure de ça. Donc voilà. Bazé belé bandeko belé bazaza na bango. Wa miso balinga batanga bakombo na bango pété mais bazaka mona bango pe na télé. Ouais, mais ça ya mutu nyoso o tangi artiste comédien donc figure de ça ouais. Mais Batista tout moi directement dans ma solo parce que ba fanatique ne ba tuna ki tellement trop d'orcas ozo yamba ba comédien pour ni yamba Batista te na ba ki na ba recherche na dans ça l'effort ya yamba yo pour to solo là o répondre ba fanatique na yo na ba question nyonso oyo bazana besoin nango lelo to mona ki Marie-Jeanne Bololé obimisié auta ki na groupe mususu mais ayeko koma reconnu plus donc na kombo wana opesa ki a commis Marie-Jeanne Bololé abimi. Mais on dirait que c'est comme si il y a besoin de mes attentes entre Yona et Marie-Jeanne. Non, mes attentes pourquoi? Non, Naza mes attentes c'est dans Marie-Jeanne, Aza artiste. Pour Marie-Jeanne qui a trop sollicité, Aza trop sollicité, alors il faut appeler ces chansons-là. Donc il faut appeler ces chansons-là. Aza na ye monde sur Aza te na habité mais na bi Aza na figure de ça. Pour longo na te mena comprendre que par rapport à Moussala les Belé dans Azana. Mais est-ce que si on a eu peut-être pas dans la répétition au tourner à au comme moi à vie na robe nga na tourner bongote au moins que yenda sanga non na bi que dokutana na ba tournage tokutana tournage yemo e ba journée disposé tane à chaque fois na ba que non Moussalo yo dans un exemple, il y a un grand joueur au monde, professionnel, le roi Messi, le roi Cristiano. Source, il y a inspiration, il y a travail, il y a entraînement. Et puis, il y a artiste, source, il y a inspiration, il y a répétition. Donc, sans répéter, on a toujours un top. Donc, sans répéter, on ndambo zwara, on ndambo yebi, et on peut limiter. Alors, comme ça doit sa frontière, Moussalo lobara liwara mteka bola parce que attaque ko ko jouer biso doit refaire société donc yende ya ibara disposer tanaye bon c'est comme ça nabi que monde ya par rapport ya Kista aza sous attend vraiment ya répétition te ayaga websa non présent azo mo ba raisonner au na rôle bananga pe ate mais banda loba pe azo na suba répétition azo ga raté mais na kutana na ba tournage donc après ça la chance à évoluer avec la musique donc voilà merci donc fanatique boyo qui déjà réponse il y a Marie-Jeanne Bololé au botuna qui bomona reste une figure de starter boyo qui réponse c'est président Baptiste mais président Baptiste ba comédien besoin à moi de fou moro ba comédien besoin à moi de défaut ceux qui beaucoup fait il faut gouvernement ceux qui muto beli il faut gouvernement bino moro ba comédien besoin na caisse moroté o que ceux qui lelo muto kufito muto beli il faut bimisa bo soutenir muto wana ba mona on peut m'abete ça dit un moni art dramatique na mboko non ba genre on valeur vraiment tu parce que artiste comédien a nyoro mara fort soza courageux te au moins un faux boulot mais comme biso lingango toi le rôle va fonctionnaire toi le rôle va soda to bunda po toi le rôle va élément o ekolo yango to lingango to rotika pe omoni ozo sala œuvre na yo mais pirate ya kuna ezoli mbongo azo pirater œuvre na yo mais au moins la œuvre yo sala muto ebsa ko star natala roa surtout faire une histoire film au sali bois mystique surtout madame n'a pas le fantôme aller là fort mais tant sur le bon on dit
ozomona eza mabe oui parce que motolere ozofanda so ozwi mwa 3 oyeba bomba ta 1 mais l'aide de gouvernement tolere na ntina fait cause omoni bameka na otya baartiste comédien ka bameka otya nga senga bato bana mbongo baa moyen bameka otya na baartiste comédien ka parce que tobundaka mpona ekolo tobundaka mpona ekolo tobundaka te mpona kaka biso moko eza art moko bodo art dramatique na mboko eza donc baartiste comédien donc populaire donc pépinière gouvernement bameka kokalkule biso tonyokamaka totourna bafilme na bandako oyo ya bato oyo akopesa lelo be akopesa o te toza na basite mosusu nde dernièrement totourne na site moko ta fleuve mais moni il faut voir basoda babimeli yo nde mwana mboka te tokomosa beauté ya mboka mpe filme esengi ta mosusu mais oui na mosala tosala me eyaka mpasi bakomplike oyo bakomema boya osala otika fo kolesa omoni bameka comprendre biso place wana nga mona yango mabe mais mona yango est normal donc ntina te eza ya ntina de gouvernement kaka basungaka biso balemba biso kaka te mais mokolo baotya maboko mpona biso artiste comédien ntango so mpe tokotikaka mpo artiste ako bakufane kaka pauvre comédien mingi nabeta mingi kufi pauvre eloko te voilà mais asali trop c'est icône c'est un baoba donc oyo moto asali encadré bato abimisa bato ya ndenge na ndenge mais mosusu toye na propos ya mama papa vie de loin tomoni papa vie de loin baartiste bosengaki soutien bato basoutenir bino tomoni première dame honoraire ayaki kosoutenir bino mais pourquoi pas bino moko baartiste bozala bato ebele bakenda poto toa na président Fioti Ngoma oyo akenda poto kala azalaki mpe capable ya kozandiro na ye vie de loin en charge baforce ya motu kokaba te kokaba ya éducation motu wana ayebi ndenge akanisela vie na ye peut-être yo tangi président Fioti tant mosusu bozwine esenga epermettre peut-être mais tant mosusu apesi mpe en coulisse akoganga mpe yango te kokabela motu yaka te fona kabela no million fona selo mo bona leka na tv bato baganga non merci mama Olive Lembe Kabila oyo asoutenaka biso oyo asala effort ke biso baartiste comédien tolongola na mwa complexe alongola biso complexe yango comme ça so na kendenge mbongo boye abundanaka vraiment en tout cas mama nzambe amonaka bolamu na ye ata bolamu na ye oyo asalaka mpona biso artiste comédien mpo nga moko nayebi oyo namona oyo nayoka oyo asala mpe mpona biso en tout cas atikaka biso te vraiment vraiment na pasi solo komi na kana na oka pasi vraiment te bavaleur ya art toza bavaleur ya art dramatique te na mboka oyo toba banigéria balanda biso bango na mundo banga mpona plaisir te avec pasi pourquoi biso mpe tokozala lokola bango pourquoi bango mpe kosaki non tokosala tournage mo boye eza na Europe bamoyen ezali ebimi biso kutu pasi biso to badokenda bapoto te ebiki bandeko bana poto nde basekaka biso bango babenga so na basentinelle ozomona mais nzambe asungaka tokendeka na mosala na biso tokamaka na mosala oyo nayebi ke nzambe ya juste tosambelaka asungaka biso mais na cas ya vie de loin nayebi ke nzambe aza maître ya circonstance ye mutu apesaka mpe maye mpe ka mutu abotolaka en tout cas nzambe asungaka ndeko bato mpe baosungaka na tozwa appele ya papa aleki na nga en États-Unis sénateur François Mabaya aluka mpe asala nini akosunga mpona ndeko baza ebele baosunga oui ye moko mpe vie de loin azwa mpe conscience la santé n'a pas de prix aluka mpe aluka asepesa bandeko baza na parce que tout le monde azosoutenir ye nga azalaka na voyage naotaka boma naozonga nzela na tout le monde oyo baroulage vie de loin kofi non ndeko aza ne bien ndeko aza bien azokezwa mpe azokende bazwa basoi na ye na Afrique du Sud donc totyaka mabondeli nayebi ke asepelisaka bino alors totyaka mabondeli epuis nayebi ke nzambe asunga donc voilà mais Batista lelo
mona tomoni ba 11 luzolo baza pe batu bobandana bango nzela moko te babandana nsima na yo soki tolandeli bien baduche kapanga oyo botourna na bango ba de Londres baza na kati ya poto mais yo pene toyokaki on dirait cope moko ya Belgique eyaka mpo na yo mais on dirait réussir te voyage na matin nga balaisser le temps au temps eza matin so esaki nakende na okende nga asalanga course na bato te parce que eza na mbango te mbango yaka pe pema donc nga mema vi na malembe so na voyage lelo na tika groupe na nga bapelefone nazwa baclé donc nazwa make donc lelo so nga naza te nayebi ke non groupe ezala solide ezala toujours bien ebele bakenda na de Londres akenda groupe ne lelo ezapi lelo ezapi ameka bunda na yemoni ko bunda musika ya pasi donc faut zalo ba muto na tika pe po yo moko souci nga za na groupe peut-être tam somme du soir na ngote ya pas na été bamona mais lava sabi mo ki la voix jamais lava bunda tilo na kati ya groupe ya choc bokili au moins ba soda so bata bon vraiment ba muke o sala pona bon alors nga linga ke na bi ke voyage nango mabete mais Europe on peut un cimetière pour les artistes et comédiens. Bazo kenda pe bazo forcer sur César. Donc il y a base. Dans base il y a nango mabete mourir sans que na voyager en Europe non kenanga. Mais na soutenir ngote na pe presser ngote. Mais na ba ngena oya nga. Na pe na beti na pe tour pe na zongi nga donc voilà. Le président Baptiste a répondre vraiment à la question parce que bazala qui vraiment a besoin nango balingi bayeba eloko nini ezeleka entre yo na duche kapanga côté na do sotango bito mo lisi éclaircir ba fanatique non parce que na biso au début que ba fanatique ni bazala qui a besoin au loba donc ba na besoin o expliquer ata ebelete juste qui est capable comprendre eloko nini ezeleka entre yo parce que tu es duche za frère na yo ndeko na yo bobandi na lelo te to mona rabino na banzunzinga ba alpha bokole depuis kala penza mais lelo wa ra yona duche kapanga mambilinga il faut expliquer ba fanatique na qu'est-ce qui se passe beaucoup matina niveau beaucoup te nga za to beta masolo na été donc chacun sa vie nga na voulu ndenge na nga ye pas zo voulu ndenge na ye chacun sa vie nzambe bi nga pambola mutu na mutu donc trop corona raté na mokili yo so lekino nga za nga l'échec ya no problème te donc mais non vivre donc voilà on bétitin ba fanatique nous ba rolela pour bazan besoin ba comprendre et lo ezele mais yo zo lo bena ba on te wana le bena na par rapport te nga peut ça remplir na ba buzo ba te o ayebi biso bien o ayebi pe na oyoka o ayebi ne do vivre mais makambo na vraiment na ko répondre ngo te parce que na ba ke nzambe yende aza a juger ka makambo nyonso nzambe ka mta confondre kotanga mwa batisa ne mabe keba nzambe kopine yo parce que batisa atanga akoma bato na ndenge mabe te batisa alakela mpe bato mabe te batisa atalaka baintérêt personnel oyo aye esalanga mpasi moni nga za masse bien ami kele ya ba sorti tout mais nga no kenda no poto te ba comprendre mo kono ami kele ba comprendre que muto akande boy mais nga ko bana nga menza mabine nga ya tamusa mokilango Batisa na figure de star Batisa a mandiate Batisa une beta matolo te mais artiste on dirait le kapanga le bana e beto soit parce que garda mais na yo non soit ngate lo soit moto so ebi ko sage lo mo boti et soit ngate mais na talaka ke le monde est méchant yesu ku tout monde nzamba linga raite même na ba porte ne bazara ba ebi ke yesu aza mwana nzambe yesu aza muta miracle yesu akosala boye yesu asala pe boye mais babaka yesu alors comme babaka yesu pona masumu na biso longa alors nzambe kaka donc nzambe kaka nde aojijaka biso na bato bayebi biso baoje biso songa na mwa mabe
nzamba agene kaka ponga mwana nga kota nzambe. Mais bon, parce que les frères na yo ya temps bobandi kala. S'arranger na bino na ndenge kaka ndoki mobali kapo mibali ba umisa kanda te. Bo bonisa na bino. Et ça le problème non. Yo le bakasi yo yebi bon répondre ndeni. Et robo le ba point doute à frère, ne faut répondre ba tout ça un problème to le ba. Non on a doute tu as un problème te. Mais robo le bango bien makamo be se royebi maman. C'est bien nzambe ebi ebi il est mettre à circonstance. Bato ba biso né dans Zalara. Donc voilà donc Nazara temps on peut s'en en plaire. C'est moi dia to beta li solongo. Mutu ba fanatique na ye. Nga ba fanatique na ngai ba pesa nga conseil ko beta ka masolo na te parce que o ba biso. Solo ba fanatique o ba biso très bien. Vous comprenez? Nazara ba boanya ba sage rola ba dudu zako nzambo Australie. Yoka pasi par rapport à des colères à Sarah Masolo. Aïe desi. Azora Tantala. Émission au TMR, émission de Guasalara. Alors, n'importe quoi. N'importe quoi sur la baisse. Bon, je sais pas. Il y a mon yebi. Donc, dans moi, soutien en paix, on plaire. Donc, yebi peut-être éviter. Il y a mon dit que, n'a pas de recette à m'assurer. Pour Baptiste, c'est un soldat. Baptiste Atilolo. Avec un film na couleur TV awa batutu ba imaganga ça va sera bien parce que l'inga critique ngaro ça te no gouvernement ba na benga ba sa kitoko mibala kitoko non nga besoin o aza besoin na o yebi ato sangana to pesa endombi donc na pour ça va distraction te que na boulagation parce que nga fa na bien na bien na lire peu bien na fa na esa capacité na kola pe na capacité. So dans un jaloux la mutumo be point. Dans un. Ah bon potonde asuka. Potonde asuka te. Oh, nga potonde mena ta danser. Tam su bla mara ta tam su muta pota rola ta ngote. Mais tanga ba grifiter na gangi la pa ngote. Osomona. Grande relation. Na la grande relation moi ya deux fois te. Yanga bi nga na muta matolo te. Nga na mandia te. Batisa Arosa ngebele mukia zanga raté. Je crois que Pourtant bakenda yande. Pourtant bakenda yande siko. Leo comme ça siko poto. Te lobana. Oyebi yo ça te oyebi biso. Toro le cas devant caméra to kosi na biso. Mais oyebi na yo. Poto bakenda yande. Nga voyagera na première dame 23 artistes comédiens de voyager première dame na compte ça musala puis ça maman na film et puis doza cacha mystique au moins t'es fier pour na musala ngai so pe ke poto là na beta mon tour na ba leki belé na famille ba na poto famille belé ba na poto mais vous pouvez attendre moi mkia OK pe poto beti tout pas mon arriver poser na non ngala ça on a pour pouvoir batuter na cinq peu moi OK pour poto te. Non, mais tapez moi, papa. Moi, c'est moi, c'est la prise en charge pour n'appeler la Mikel. Mais elle a un mouton, on est coca dans le thé. Nous sommes nous à péter. Nalinga ba cascade, nalinga ba biscade, nalinga temps et senga pour à temps plein. So pas à dendi dans la paix. Na sali au moment sala. So na ke poto ma sign. Et ça so na ke poto sign. Mais misala ra théâtre, ba ninga no sa pe théâtre. Et à route. Papi Kadia on comment les joueurs na comprendre petit papi Kadia comment joueur ndeni. Te Kader eza musala katina ma BPT. Mais asa artiste comédien. Asa bo mo de akena ya asa ne bom suba sign. Ya we sale ki joko. Parce que joko talent abino na de la pe moi qui balle na nga pe go foot po balle foot ka danser. Biso do morieta do beta ba balle ngo pe to tika pe e mo to pe la posa balle. Ah, faut continuer à baller, mais tant que à danser, pour ma boque, tu souffrir. Mais tu lignes moussalan. Tu finis à ma mouta ma boque, mais au béton sur ma tolom ta ma boque. Biso doit avoir soldat, tu bunda pour un art dramatique en bokoyo. Alors, tu sais nga rara bato ba sunga biso, ba sele biso ba site au de retourner ba filmer. Nga senga bata monga lo wana. Docteur Jeff. Nzad l'été da babi près donc pas monde à répéter. Il y a un problème Nicolo. D'abord la quête dans tout la bateau oh ya yeko dans tout yo so monde bateau yo so monde ngabi oh na monde bien mon colonel. Mon info Willy Kaim.
Ah, vrai. Willy Kaimbe, vrai. Ah, mais ma bible, bah, mon zaga, au moins, Willy, on sera pas Willy, pas Yesu. Mais ça, mais va mon été. Mais tant que Willy Kaimbe, mon repère, mon esprit, c'est un gars, bien, toi, mes gars, nous sommes docteur, donc dédié, bah, mais ça, bah, terre verte, c'est belé. Oh, bah, ça, bah, site pour l'artiste comme Tonio, comme réformer. Au tourner à parler, mon boulot, bah, bien, bino. Au sommet. Donc, toi, pour ça, tout ça, la film, la qualité, bah, ton bâtiment, bah, moyen, bah, artiste, a senti que non, nous sommes en côté, ça, bougeons, bah, banda 10 heures de banda qui a droit ici, toi, c'est à 16 heures. Toi, 15 heures, mais biso, ça à 17 heures, banda 10 heures, 17 heures. Au sommet. Donc, ça dit, bah, un souci à Moussala Oyo. Donc, bah, soutenir biso. Depuis que bana poto batiga bisote ba soutenir groupe africain de ça, artiste africain de ça, ba bi Moussa na bango. Voilà, donc vous avez besoin de réponse voilà bozi yango mais Baptiste batu ba mi tout na mingi bazan a besoin ba relation na yo na général des fois ezalaka nini parce que malobézé le bama ebelé je crois que nous retourner la question na koki mango il faut répondre ba fanatique na yo balingi ba d'abord relation na général des fois ezalaka nini oyo ke na rotala ye nyonso na Kenya avant kota Paris wana père na ngai wana papa na ngai donc papa nga mwana donc vraiment bobi beta no mutute aza étoile Baptiste étoile akutana étoile on a vu oyo a soutenir tous les artistes et comédiens babi ya yonde leki te nga sikoyo te ekole kate te ekole kape parce que famille na liboso non na biso na papa oya ngai vous comprenez des femmes tout le monde yana Anto Bajak yana bienvenue Lolendo yana Henriette Lolendo na kati États-Unis yana Chirac Lolendo aza conseiller ya ngai ya groupe conseiller privé Chirac Lolendo des fois aza idole fondé baoba odo tsiga na mboka na biso awa fodo batela alors lo kapi alors là au capi né de battre au capi donc faut de bander au battre la viana de tigane mais et bien ba falloir na été ah viens moi soutenir batu nande moi ça papa moi bolingo donc vraiment je l'aime beaucoup a soutenir nga trop même kuda batam sope na Minerval ya beta matolo na ndar ba futi mais na pas VP na ese mbonga Minerval tam susu zomona donc c'est papa ou alinga kimia amta rankinte ou toujours dans maloba bien na munoko na ye grâce na epé Baptiste évolue grâce na epé afungola nga pe mo batue belé sona kenda Kenya kenda ota des fois pas maté na kenda Kenya moi Mirajabu mutabeng sanga timbala billet moi Mirajabu Paulé Wanga et puis na empereur Jinsana o lelo ke afungola masolo lelo ke de retour ya général des fois na kin donc ba comédien to sanga te ngamo na pona ba comédien o dozala na kati ya podium mona ke o to podo se pesaver donc bon mille la note des fois c'est mauvais c'est mauvais vrai ou faux Batista comme double vie faut comprendre Batista c'est un joe Batista da linga ba jeba to na te Baptiste c'est un joe o ayebi te o qualifier nga ndenga lingi kombo ndenge kenda ba mo bengo beauté ba tous les comédiens talanga somo na tobola litoya na beta peta tout na toujours naturel na tobola litoya te na lox na ngai parce que look na linga na bandoka ta ko covo na ndoka ta ko covo Baptiste c'est un homme Baptiste j'étais celui là ba jebo butu te na obeta nga bunda te nga beta Baptiste c'est un judoka mukila ngando Baptiste c'est un jogo Baptiste c'est un pongiste vous comprenez Baptiste c'est un yanké mais amira mané na monde na yao donc voilà donc si kana penda batu ba longola ngozano so na za ngona album na ngote parce mutu mo lesanga za te naza moi suis jo bon mignon ma noté sur là boye baso ba binga siko ba sepa bi boye baguette
Donc voilà, maman Rosette la fleur d'Ambour. Mais Baptiste, pourquoi bino wa comédie bozana bolingo te ni tu yobo. Lobi pe mutu mo botne ba dauphin comment ba tomo bengo ba souzi. Lui pe souzi no mo robi ma bo mais rolo ko pe c'est chance te a comme tourner le cola yo. Yanga belé ba bima na pe sa bonne chance. Aya comme viens jouer le rôle là et puis ba mindela ba poso le rôle pembe le rôle ngai. Nga na complexité na jaloute ce moteur jouer le rôle nga sori moteur jouer le rôle nga mais il faut ça nga fier nga pe sa chance na mutu nyoso sur na facteur ya chance on a que to partager na bateau na partager on a bateau pourquoi pas na bon moment pour ngai non Batista za rancunier tu sais Batista c'est pas un jaloux parce que le lot moni master ou ya combinada abimina image ya la duchesse mais depuis que ça la duchesse ou ana bangona la duchesse moto ya moto et là oh bon ouais là ni la duchesse a plus de chance non duchesse za ba fanatique na ba c'est pela denga jolara nada pe master azape na ba fanatique na ba c'est pendenga joagi nada pourquoi do tchara ke Hollandi kolanda mutu ya mabe pete so mutalandi a sala ngope bien il faut encourager soza maye le gros PCLA au PCLA nous sera to buna pona mboka to ko changa mutema bete so ba za ba guerre ba tika ba guerre wana to buna pona mboka c'est bien wana neza bien que to changa ba rankine za ona tina te ba guerre wana ngo te pesa mutu chance ouais peut-être côté abimagité mais côté salé netsinga c'est pela maso bani théâtre de l'hôtel banda kale pas kale alors si go maso ba na bango mais ya kinada susu pesi susu ndombi mo mystique mama na solo mo boye ko bonga pasia ko bonga ya passe rosa 10 à 20 pour bonga mais ko ya non facile a so muta sali ke moi lo na e sali ke ye pe ses chances parce que nga so ba ma pédé na bango boye qui pédé so bandango e pas modéro tantine modestine modéro a chose je pédage genre mystique mais personnellement n'est pas c'est à non varier ba rôle mais so ba kamana ba rôle moko biso variera ro changa pédé le ro changa so nganga le ko changa médecin mais ça me so jouera style moko ga bu gestine yana on se comprend ah donc voilà donc le président Batista to comme déjà moi mon kiako chité déjà mais bino ba comédie bolinga mo ba toucher vie privée na binuté et a te que toucher to tout juste des cas des questions na mambo etali vie na yo président Batista président Batista osa marié te na balate fiancé ça a rosa ngate awa to kuna te na gara mwasi na posa tanga te kuna to awa na gara mo boso moi dans linga yo kabola et a juste sera qui c'est pour ba bino ba comédien bozara na basi moro te prévenir toto mon pas de Londres moi c'est bien c'est kuna ndurani atika ne mimika be tala de musulman ba musulman a roba ne 20 basi so 30 40 Italie hein c'est biso ta maman maman chérie madame na biso madame attend ça na chi madame on a te oh linga trop attend ça na mokengeli après ça so SCP madame na tumba je quoi mère na bara sévère pesa moi si na yo mama ya bana na yo moi si na ngai na pesi yo mbote kombo na ye coucou oh c'est image de gens à la loba qui vont comprendre ba comédien vient ba ngo dans baleke beleti on va les belé bo point so pas bo tetara ba moni nga ko pesa mbali na mbote na pesi yo bende mo pesa mbali na mbote oh tu as moni yo o te yo lobi o pesa mon amour mon cœur tolo na ngai mukuwa na ngai obima awa mupepe na ngai nabenga ko mai oza fleur wow
Tokos. Voilà. Donc, président Baptiste a trop CP, il y a des fanatiques qui ont le coup de Gino là, awa. Bossé le biso mouilo, mon caméra aura juste moi à 2 secondes. Nebo Salarawa, n'a pas CP, ça va fanatique, qui a besoin d'un mot dans les sous-sous. Maman, on est qui met dans CP là. On le peut un mot pour la fanatique, parce que tu communes sur européen, ça mbote na yon debo. Président Ginola, président Ginola, président Ginola, Soso Pembe. Mobutu era tongo era butu yaza donc non c'est la présent dit so de rosa tamelo moro présent nga maladie na roche na ngata ba na bandeko baza mais il est pas sérieusement malade là je te dis tellement linga musala et jour aux allons rejoyer mais biso ko kota so do jeune so mona. Pas de problème, merci. Donc, aussi, ça peut bambote na yo na message na ba fanatique oyo bazala ki na besoin. Hier na tigara été na bandana parce que il y a au commencement Jésus-Christ. Et puis yemoko adricha motomètre bebasi beba angwanzama babi fende makambu papa social moto asungaka batu atala te ke oza soki na nozana te atala succès batu te. Adouche à motomètre beba véo à Paris bambota to place oza le général des femmes tout le monde à Lulendo veto zelayo to yambo a danser ve artiste comédien ba sensibilité donc na habité to yambo ve au CPLA maître Guy chinois de Londres motema Sandra Buluku papa na super championne et Nice Bambota trop Nabo Santé Abiez International Moto Alat Sabatista Lina Mayombo Abiez International Mota Bet Sabatista ba pièce ba yama moto il y a moi moto cher quand on a pas gêné d'effort Nana Soukali kitise la yamata Nana Soukali babi moi sur oyo Nana Soukali oya bina sepesa bato na Pentagone Nana Soukali Bambota trop, maman na yochi à ma moto. Papa Marcel Malonda, papa Mafinga, maître papa Marcel Malonda, Nagat Salman, Masalanga Emanu, Manitou, Emani, prêtre Nagat Salman, Nabo Santé, Patience Samangwa, Na Pamela. Bambota trop na Sabela. Merci beaucoup. Olembe. Ah, tu sais attends comme on va passer la chose là. Na ba sami balea. Henriette Lulendo. Motema les petits panzo na Saba State. Junior Kabango na Saba États-Unis. Babido Sugana d'abord ça pété. L'homme idéal Pati Bicento l'homme idéal. Mokonza Weston. Mon oncle Bambota trop Mathieu Bicento Thomas, tonton Bicento, Bambota trop, Fabrice Bicento, José Bicento, Bambota trop. Merci beaucoup, Baptiste. Chocho Bokito, Massanangaï, présent leader, tout, agent, tout, Yagatsabela, Bambota trop. Merci beaucoup, Baptiste. Oh là là. Son abosana Zalenga, mon directeur de Debakou, Moutasala Figui de ça, mon directeur de Debakou, petit frère Guy Laroche Bakou, Charlie Adjanga. Bambote. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup à Maman Rosette La Fleur d'Ambour depuis Allemagne. Sandra Maman Bonheur, Bambote na yo nakata Lyon, oui. Namoni kuna na Lyon, Marie-France Mangenza, hein. Moi ça mbinga, moi c'est le roi d'orchestre Bolokoko. Namoni Yolande Dikando la Katia Milouze, Mizunda Kamona Poto Tongo, hein. Igor Mitumote ma maman Denise Fabiano, Cédric Lema, Isaac Swed, le président Daniel Massaro Gombe na Gombe, Rishi Kapinda R9, vous êtes tellement oui honorable Massaro donc Mikolo yo yene mto simbanga donc Gombe na Gombe abiado kita pa honorable Massaro babi donc yonde makambo donc songo zo makambo luka Gombe na Gombe honorable Daniel Massaro Wumela leka boss aza boss donc yangone lo mama leka boss aza boss totanga kombote excellent totanga kombote
Lettre V. Ouais. Merci beaucoup. Donc voilà, Toko Mibongo Nasuka, Tokuta Nibongo à la prochaine. Merci à Chadra qui est l'homme le plus sérieux. Merci à Maman Rosette, surtout Maman Rosette. Ah Maman, Ouvanda, merci beaucoup à vous. Bye. Mon atier, botalelanga. Congo température, ya Maman Rosette la fleur. Nadambu. Après avoir défilé là-bas, c'était Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement, Émission sportive. émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous, information à temps réel. biso nyonso tobina Congo température eye na mopepe asika yaya tobina ye Congo température eye na mopepe asika